Voilà, mbote balandi fantastique info nyonso ozwi libako ya kolanda biso. Topesi bino ba mbote na libota na bino mobimba. Voilà, toujours continue toujours na oyo etali découverte pour na suivi ya mosala ya avancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa. Oyo toujours rappeler que mosala wana ya banzela ya sika oyo bazotonga pour na ville province de Kinshasa ebandi bongo de Mboudi vers le chemin de la caravane où epusanaki bongo na mitendi na entrée ya jolie cité pe tokomaki na kimwenza gare eleki na Rifla njili brasserie eleki pe na Lemba Imbu emati na Sekomaf ezongi na Buma ya Kizenga pe ebimi na sortie ya Badara en diagonale de l'aéroport international de Njili. Kasi lelo découverte ya lelo ezali pour kotalisa déjà bandeko bazali na Buma oyo tozoprécise Buma ya Kizenga parce que ezali esika oyo ete bakundaka pe patriarche Kizenga na kati ya commune ya Nsele alors na quartier ya Buma oyo tozali na entrée ya njila ya babengaka yango entrée ya route Nzoko nde bazokoma ngo na kati ya mikanda babengaka yango autoroute Nzoko. Mais mingi ebani pe na route ya entrée ya Bosawa to entrée ya Mikondo. Donc oyo esika tozali awa oyo ezali pe parmi banzela oyo esengeli kosala yango à travers projet ya des travaux de construction des rocades de Kinshasa. Alors tolingaki mpe totalisa lelo ndenge nini nzela yango ezali nzela oyo bozali komona ezalaka filmé l'autre fois ki salamaka pe boulevard esalamaka pe macadam batiaki pe goudron mais kasi lelo yo tomoni ndenge nini eta ekomi soki mbula ebeti je vous dis impossible ya koleka ezali vraiment pasi pe bacarnivore ezalaki na côté moko pe ezali déjà mingi esika ebele ezali déjà bouché. Alors totalisi bino nzela oyo ezali vraiment très important parce qu'à travers nzela oyo tozali na kati ya commune ya Kimbantseke mais soki opusani yango okokoma pe na kati ya commune ya Nsele déjà parti ya Buma okomi na commune ya Nsele soki opusani na Buma à travers village Kisala 1 soki okatisi okokoma pe na province ya Congo centrale na territoire ya Kasangulu na secteur ya Lukunga Mputu mpona kokende na bamboka ebele oyo ezali na kati ya Lukunga Mputu. Donc ezali vraiment une route très nécessaire, très importante ya komeka kobongisa yango mpona kopesa valeur na bavillage ebele oyo na mikolo tozali koloba ezali difficile ya koaccéder parce que le seul moyen oyo ezali fréquent oyo ezali rapide ya accéder ezala kaka moto. Alors soki ozwi moto eyebaki non la même moto oyo ememi yo eozala yango kaka nde fo ezongisa yo parce que transport ezali permanente et transport eza permanent kuna te ozala obligé ezongisa yango ezozala un peu plus commune tokomi awa na Mikobos esika transport bamoto bomoni batelemi oyo eza bamoto mingi ekendaka banzela zamba. Donc déjà parti ya Buma are ya Buma soki okende Kinsala 1 Kinsala 2 okende Kimpolo bamoto ozwa kaka awa na mboka nyonso elandi kuna ozwa kaka awa mpona okoma awa okoma na kati okende na bakati ya bamboka yango. Alors ntina na biso ya video ya lelo yango ezali kotalisa bakonzi ya mboka oyo batie en place projet kitoko de construction de routes des rocades à Kinshasa. C'est vraiment quelque chose d'important oyo totalisi bango lelo oyo botala déjà côté ya nzela ya route Nzoko ndenge ezali ezobeba toujours davantage. Donc soki boroya pe koto yo toyebi ke boroya parce que c'est déjà prévu ezali priorité et na mois passé bamekaki un peu kobongisa mabele ezalaki mpona fête ya patriarche Kizenga oyo bandeko ebele bayaki de partout. Alors bandeko ya génie civil bamekaki mpe kobongisa kolongola mabele et puis ametaki même ata transco ekomaki tini na kati ya Buma esika oyo ete bakundaki patriarche Kizenga. Donc tomoni ke na mboka na biso ezali kaka likambo ya volonté soki volonté ezali
makambo nyonso ekoki koleka nango na ba condition ya malamu pe moto nyonso akozala vraiment satisfait na likambo etali banzela nzela ezali très nécessaire nzela nde ekobenda lisusu développement na kati ya mboka na biso mais tomekaka déjà nde tobosala banzela kosala banzela ya minene mpona etikala mwa mikolo ebele parce que nzela bozomona oyo ezali vraiment na bato ebele oyo bafréquentaka yango oyo babima soki na ntongo omona ndenge nini population ezali donc ça montre que avenir ezali mais soki nzela ekoti ekofacilité makambo mingi mpona développement ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Donc voilà, toza toujours na kati ya Mikondo, donc na quartier je crois Fumu Keto, na kompe na pembe na école Pati mu Benga, les écoles pe ebani mingi awa na côté ya Mikondo. Donc naza na Kimbantseke, bon na bino ngana ko bati esika ote makada mesuki. Mais mon makada mesuki soto ke na buma devant ndaku ya patriarche à quelques mètres. Je crois peut-être à 500 mètres tourmona mon macadam ezali mais esuka nango na nzela ekangama te soki basilisi yango ekozala vraiment malamu mpona kopesa valeur na baquartier nyonso ezali barural kote oyo ekozala vraiment kitoko mpona lokumu ya mboka na biso. Donc voilà un peu découverte ngana sala biso mokolo ya lelo tosengi na bino toujours bolanda Nzembo kitoko ya Fantastique Info Télévision pour nous encourager bandeko nyonso oyo bazali na pensée na ya ko développer na mboka na biso et surtout mingi na secteur vert surtout mingi na makometa bilanga état l'élevage ezali vraiment malamu to ba transformation ba produits to yoka Nzembo ensemble ezali ki bongo votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite to la Nzembo. Ceux qui me tournent les alliés, vous avez la découverte ou bonito salut la biso, commentaire en commentaire et tu salut la vidéo commentaire, tu salut la vidéo découverte, tu vas filmer partout. Oyo, beaucoup continue la vidéo parce que nous travaillons pour vous. Ceux qui arrivent première fois d'ailleurs au la biso la Fantastique Info, tu sais na yo omekako s'abonner, puis partager vidéo na bande comme sous et vous allez vraiment malin. Merci beaucoup tout l'andaloye mouya Fantastique Info Télévision pour na loku mouya mboka na biso. Voilà. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santo Salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.